bandeko balandi Canal King télévision télé vérité mbote na bino tokomi na tango ya kolanda émission na biso lolaka la mwasi ya lelo tokolobela bongo makambo etali avortement mais lelo tokolobela makambo etali avortement invité na biso azali mobali pamba te na kati na émission na biso lolaka la mwasi mobali na mwasi batambolaka elongo. Et puis grossesse ezali bosangani ya mwasi na mobali. Po na yango toyambeli bino lelo Dr Fabrice Mwembo. Dr Fabrice Mwembo mbote mingi pe boye bolamu na kati ya Canal King télévision. Mbote mama deo. Mbote vraiment na sepel mingi na lengo ya biso lelo. OK. Papa Fabrice docteur lelo tokolobela makambo etali avortement ekozala malamu mingi. Olimbolela biso avortement elobi nini po ba jeune fille nyonso ba jeune femme nyonso bazolanda biso bayeba ko comprendre avortement ezali ni. OK, merci vraiment na mutuna otuni eza mutuni ya makasi mingi. Avortement elingela kisa ezali kolongola zemi ou bien bolongoli zemi. Kolongola zemi wana ezalaka na période banda mukolo mwasi azwazemi tie koma na âge ya 28 semaines yango bazobenga avortement. Koma na âge ya 28 semaines 28 semaines na mois courant isa pratiquement 7 mois. Donc zemi nyonso elongwa ko banda mukolo mwasi azwazemi ti mukolo komi 28 semaines tozali kobenga yango avortement. 28 semaines pour nani parce que 28 semaines ils allaient âge oyo fœtus et comme à viable viable lingela kisa et comme à mesure yango moko ata soka bimé à l'âge après 28 semaines et ko tambola mongo batia na mesure oyo kokola mais ce qui est bimé avant âge wana et kokola yango moko te mais na ba pays mususu ils allaient un peu développer ata à partir de 24 semaines bakokoli sango. Mais mingi pas na biso tozaba africain il faut total makamode le lingeze le cas pas na biso il faut ya pas na biso tosuka kana 28 semaines révolu c'est comme na 28 semaines ezali tozali ko bengango avortement. Mais na kati ya ba avortement ezaka na lolenge mingi question otuni eza mutuni makasi eza mutu ya makasi plutôt. Oui, exact question mutu ya makasi ko ete biso tozaba profane tozoluka koyeba ndenge limboleli biso tozo comprendre muke mais est-ce que l'avortement wana ezalaka ndenge moko ou bien ezalaka ba sorte ebele yango na lingenda expliquer mais si pona mutuna makasi otunu lisusu avortement ezalaka deux parties. Nous avons des types d'avortement. Il y a un avortement où il est spontané, c'est-à-dire qu'il y a un moko elongwe, il y a un avortement où il est provoqué. Na avortement spontané, mingi ezalaka moi si azana inanda, azana zemi aibika azana zemi, mais avant dit il moko komo yo kamu Congo so ça les passe, azoka si ali bumu passe, moko amoni moi makile bandi ko bimaye. Yemoko yembala moko na hôpital basali ba examen la kisi kezemi yango moko elungwe na avortement provoqué ezali yango mingi ndeto ko limbola moi mingi parce que wana nde ezalaka na kati nango pe ezaba partie délai eza ya oyo mutu yemoko na ndako mwasi moko na ndako avandi ameliki sipo alongola zemi yango monimo provoqué ezali suite à quelque chose ameliki sipo provoqué ezali na mususu oyo na hôpital malade aye mwasi aye aza na bosenga par rapport ya évolution ya zemi na ye tosali ba examen totali pena ke ekoko tambola malamu te ezosenga kolongola yango pe biso pe tokoko assister mutu na ndenge ya traitement tozo memela ye topesi po alongola zemi sikoyo na kolongola bazemi wana ba oyo bamelaka kisi est-ce que basalaka malamu to basalaka mabe baza ezali mabe makasi eza pe epekisami epa na biso Allah eza autorisé mutu kolongola zemi te eza pe ya mutu mobimba oyo ozo otevi na ye donc oyo alongoli zemi wana
Donc toloba on les avortements volontaires. Volontaire. Et na assassin ba ndenge moko bien. Bazali ndenge moko. Po bazali babomi mutu. Babomi mutu. Donc ye mutalongo lezemi na mutu abomi mutu bango nyonso baza ba assassin. Po ete babomi mutu. Puisque mutu nzamba sala ye na lilingi na ye. OK. Ezali kala nzambe ko boma yango bongo te. Ezali mabe. OK. Bongo ba oyo ezalaka ke eza maladie moko boui. Et provoquer nde sali que en tout cas il faut se débarrasser na zemi wana. Est-ce que on a payé à assassin? On a zali assassin te. Yango soki ba bazolanda biso malam ata bongo yo moko zo tunanga ba question soko landelinga malam na talisi boye. Mutoko ko zala ba cause na yango ko zala ebele. Mutoko ko zala za na maladie. Ce que maladie on a ils permettre évolution ya mwana te. Et kosenga kulungola ngo. Mutoko ko zala azana basali ba ekographie batali ke évolution ya mwana yango moko ezali malamu te. Mwana ta musoso ko bota mana malformation songolo pakala bakoko tika mwana na abota mate. Ta musoso na bana musoso babota ma azana cerveau te na évolution na ye abota mite mais na évolution na kati ya libumu. To moni vraiment que ma échographie la kisi pe azana na évolution malamu te biloko mususu ya nzoto ebaki ezate ekosenga kolongola yango. Wana eza volonté ya mutu te. Mingi eza ba responsable moni mutu aye atalisho atuni docteur voilà likambo na zana ngeza boyo osengi échographie osengi ba examen songolo pakala baye na examen wana tango tali interprétation examen moni ke évolution ezali malamu te. Mususu ezali yango moko ese mikufeli na kati ya libumu. Otali ba examen moni ba signé parametre azate wana ekolongola. Et ezali ya mabe ezali mutu azali nango normal. Zoto na eza kolongo na zana problème te mais yo moko azui engagement mingi babanda kalibanda. Yo moko mimeleli kis aye siko na kati ya l'hôpital aye azana bapasi makasi pour ça azana makila ezotanga yango moko. Wana tozo assister ye pona koyeba eza état nini to trouver solution pona ye po azala pe malamu. Merci docteur ndenge ozako yebisa biso ndenge le kaka. Bongo docteur okoki kopesa biso ba conséquences puisque biso to ba profane na domaine wana bino ndo boza ba minganga boyebi ndenge esalamaka conséquences na yango ezali nini po ete ba jeune fille ba jeune femme o bazolanda biso bayebake avortement eza bongo na ba conséquences ebele ndenge nini okoki kolakisa biso wana. Merci beaucoup Mama Deo. Na mutuna utuni ngai soki ko permettre moi muke na la kisabayo bazolanda biso eloko nini koko za la cause ya avant to koma pona ko lakisa baninga ou bien bandeko conséquence faut bayeba d'abord cause nango ezala kanini parce que eloko nini koko ya pamba te ata ba oyo bazalaka ebimaka yango moko na baoyo baprovokaka mingi baoyo babimaka yango moko ezalaka d'abord totalaka d'abord âge soki moi si azali na âge muke avant 18 ans âge muke eza avant 18 ans okay. Âge eza muke tango azoyuzwa zemi par rapport ya nzoto na ye na matrice na ye eza bisika mwana na kovandela ekozala vraiment na capacité ya koyambela zemi te. Évolution nango ko permettre que akoko longola. Mais docteur avant continuer ba mama o ba bota biso hein yote me biso ba bala bango bazana ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans ba kana ba difficulté ko bota tende vraiment otuni pe ezali malamu na ko yandelango ezali étude nde bato batanga mingi basali ba étude babimisa ba cause wana elingi lakisa te ke moto ya 12 ans 13 ans 15 ans à l'époque abota te oyo balobaka na lopoto il n'y a pas de règle sans exception eza te ke lelo mama de o encourager mwana ya 15 ans mwana ya 14 ans ke ezozemite
ezalaka assez azui parce que moto atindaka moto azazemi te mais azui aza na yango il fallait kolandela yango pour que akoya na mbeba te nazolandela bato oyo bayaka mingi omonaka baza bana mike aye eza parmi bacause elingi eloba te ke 100% na yango nyonso bazaka na zemi alage wana elongwaka eza mpe mpo na bango te baso mpe baza age mpe esepusana mingi na vi na ye abota te tokoma peut-être à l'âge de 40 ans 45 ans aye kozwa zemi nzoto na biso au fur et à mesure ozokola yango mpe ezokola mpe ezokoma na kolemba makasi oyo jeune fille oyo azali na yango oyo akoki kobomba zemi na moto oyo age esepusana eza ndenge moko te na kati ya baage wana toloba de 18 ans quel âge nde kobota ezalaka malamu kobota na age nyonso ya mwasi akomi na age ya kobota ezali nango malamu tozolobela nde na ya conséquence yango mutuna oyo tuninga epa bamama na biso mama na biso bazalaki na ba 13 ans baboti omoni bana baboti bazalaki na problème te eza badifficulté tozokutana na mingi surtout na kati ya l'hôpital boyambi mutu otali age na ye déjà tant tozolobela avortement tozolobela grossesse normale te avortement elingi elakisa ozali na zemi wana elingi elongwa siko ntango tozotala age na yo tomoni ke oza na 16 ans toza na 15 ans maman est-ce que omeli kisi na ndako te est-ce que osali boye est-ce que osali boye te docteur navandaki na ngao elongwe usote mingi ezalaka surtout bana mike amiyebi te ke azalaki na zemi quelques jours après ou bien quelques semaines après aye akomomona makila usata komona mukongo passe akomoyoka mukongo passe sali bumu passe nda elibiso na hôpital nazalaki na kati ya kotalisa yo kotalisa bandandi biso bakozo eko komemea ba avortement ya pa bato eza mpe na bato mosusu na vie na ye aza longola mingi kole na ye ekoma pete ekoma mpe ya kolimba on appelle ça béance cervico-ismique c'est que kole na ye elembi à chaque fois soki zemi ekoti ntango zemi ekotaka kole ya mwasi ekangamaka ezali parmi ya moko ya biteni ya uterus mpe matrice ya mwasi ntango zemi ekotaka kole wana ekangaka soki ekangi eza permettre ke eloko moko ya moto eza na kati nazoprotege yango ebima te sikoyo eloko esalaka ebimaka eza perméabilité moya akanga eza te akoma béant c'est-à-dire akomi petepete na facilité na moment nyonso akoki kosala zemi ekoki komiwa na facilité eza mpe na bamaladi mpe hypertension, diabète, infection, eza parmi cause oyo ekoko sala que moi si akoko perdre zemi na ye. Parce que par rapport ya mutono tununga etali conséquences ezalaka mingi et pas bayi oyo bazo provoquer yango. Provoquer yango pourquoi? Parce que eza loko kangami makasi eza makasi ce que yo linga ofungolongo na makasi pour obimisa o se débarrasser na loko za na kati yango ne bango bazana complication conséquence ya liboso eza la makila hémorragie makila kubima mingi tang mutozo bien perdre makila mingi makila ne ememaka na anémie au monde batali na ba examen au monde pourcentage na ya makila eza ya kokita poursuite à cause ya loko ya sali et ko komeme na ta ya choc au moment où tu as perdu de attention na ye comme kita aza sous makasi te moté mezo beta mbango eza parmi ba cause wana conséquence ya mibale wana eza immédiatement conséquence ya mibale ezalaka bakoko sala bisika basalaki yango basalaki na bazalaki na ezalaka na ba matériel oyo to salelaka bakosala matériel na kosala yango ba perforer nani matrice na ye na ko perforer no ko tobola pe ata michoko biloko eza na kati ya libumu omona moto wana ko ya na état ndenge wana ezala malamu te okomoni moto aza na hôpital akomo développer ba tableau mosusu ya biloko azalaki nango te cause eza nini matériel ba utiliser mais après mikolo moto akoko sala sali yango a se débarrasser likambo eza te tozaka na kati ya ba conséquences asali na ye likambo eza te mais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, à Zongelio, aye na tableau mususu. Aye na tableau, akomi Coppola, akomi Misasolo, akomi Mutuna, non, docteur, eza ote, na kendaki na hôpital Songolo, basala kiboy. Nyonso na, ezalaka makambo to kutanaka nango mingi na kati ya population pe na bisika tozoli kosala mosala.
eloko esalaka vraiment ke to découvrir to koma na tableau na tosengaka examen moko orientaka biso ezaka échographie elakisaka cause na etat mosusu po misusu bawanganaka nasali na ngai eloko te azobanga bapa voilà justement azowangana des choses pareilles mais échographie nde elakisaka biso mpe ya solo voilà eloko asalaki parce que kolakiseli biso ete perforation ezali dû peut-être eloko moko pakala oyo asalaki yango wana oyo nakoyokisa bato sikoyo eloko nini tokoki kosala po bajeune fille na biso bajeune femme na biso bakomaka na baetape wana ya avortement te nini tokoki kosalisa bango bie bino baminganga bokoki kosalisa bango mpo bakomaka na baetape ya baavortement te ndenge nini? Merci beaucoup Mama Deo. Le lenga kolekisa bango ata awa na media le lenga na sepeli pe mingi loko de bengi singa parce que ça sujet za mutu ya makasi pe et ça vraiment très fréquent na kati ya population et ça vraiment que c'est moko mutu ya makasi biso moko tango bayaka baye azana eta wana to traiter to sungiye simana yango to pesa kapé ba conseil pour que ako isaka na mbeba wana te parce que ça na ba conséquences ça ebele et koki ko me pe vie ya moto ko kufa na yango eza biloko vraiment za malamu te parce que ça kumoko makasi oyo organisme azozwa to pekisaka yango pe là na biso na Congo et pekisi yango et permettre que ça avortement on appelle ça avortement criminel donc na mboka na biso avortement criminel eza autorisé te. OK mboka na biso zali ko pekisa yango mingi zala ka ba respecter ba ya kapé ata na kati ya hôpital ba pesa ka biso ba conseil pe ba landela ka biso po so ko ina mbeba wana ko zala redevable devant la loi to pesa ka bango ba conseil mingi to pesa ka bango pona ko prévenir yango so ko moni ke okoki ko journaliser misiko yote il faut qu'on y batte là le lengi nego ko mi batte là le lengi ali bosser zali d'abord de manière physiologique elingi la kisa il faut ko landela calendrier na yo ya bomasi cycle na yo et bandi mokolo na ya liboso ko mona makila ti na période de songolo surtout comme na période wana okokuta na mobali te so okutani eza na risque ya kokanga mokuso ko zozemi pour kangama te mais ce ko moni ke oza vraiment na urgence ba poser liki mingi ya kokusangani na mobali et donc musu to sengaka akoko se protéger akoko lata préservatif to babenga ka condom ou soit eza na ba méthode musu to pesaka pona ko prévenir eza na ba implant ou to pesaka basi eza na batonga basi babenga mingi tonga pour docteur na pona tonga pona botate mais eza terme na biso to lobela kango mingi o bazwaka eza na oya 3 mois o baya kozwa avant pour mo azo yango eza na examen il faut se rendre compte que réellement ça na zimité parce que ce qui est écouté na zemi et que ça na ba complication ebele et que ça la vraiment incompatible et que fonctionner malamu te eza na mususu eza ya tonga on to ko saka implant eza ya 3 ans il y a une année plutôt na ya 5 ans on eza c'est là busenga ya mwasi docteur naza pour ça tonga ya combien il y a autant d'années mususu aye docteur naza pour ça tonga boule ba mususu bayaka kosenga ba mususu bazalaka na ignorance wana te mais ba mususu bazala ba difficulté oyo kokomisa bango na niveau oyo yake ba koma na kolongola bazemi to pesa bango ba conseil pour na kosalela biloko oyo na utotanga miso awa mongo siko docteur batonga wana bopesa kanete olobi oyo inane oyo ya 5 ans ezalaka na ba inconvénient te que après soki aza na posa azwa zemi abota tout ça eza na ba inconvénient te après na eza na inconvénient te ezali moi s'il faut à respecter période na ye pourtant yaka kozwa yango tokomaka topesaka ye carte tokomaka date oyo totiaki yango na date oyo ya kobanda koleka na mikolo nyonso akolekisa aza na ba rendez-vous na ye akobanda koya akolakisa biso mayema so ya komona a docteur banda boche rendez-vous wana eza lokola contrôle ba rendez-vous wana akoya kolakisa biso a docteur banda bochenga nazomona ba makile komo manga mingi ona komo yoka boye docteur na ye munene eza na ba mususu ba supportaka yango te tango zo supporter parce que ezali ebele
oyo to soki totie soki a supporter yango te tokoki kochanger ye selon bosenga na ye mais avant to changer yango tozo tolongoli topemisi ye mais tokebisi ye mpe keba outi kolongola ntango okutana papa okokisi ozwa zemi soki okosolola na papa soki soit papa soki aza te asi place aza te mais soki azali tokopesa conseil mais soki aza sur place tokoyebisa ye okoki prévenir botala d'abord un mois mobima parce que cycle ya mwasi esalaka de 28 de 26 mikolo mosusu bato mosusu balobaka 24 jusqu'à 32 jours ça dépend par rapport à cycle eza court soit eza moyen soit eza cycle long il faut asala en moyenne 30 jours po ayeba ye moko ntango akokenda moni ke makili na ye ezongi wana akoki kozongela biso mpo tozongisela mosusu marke mosusu oyo ye akoki kosupporte yango. Merci docteur. Sikoyo ndenge ozoloba na culture na biso siko africaine est-ce que ba considérer avortement pour l'état congolais officiellement lobi que eza autorisé te siko na culture na biso africaine ezape nayoki mutune ba ozotuna toza bato tosambelaka tobangaka pe nzambe d'abord na miso nzambe tokobanda d'abord biso baafricain te tobanda d'abord kopa ya nzambe ezali mabe eza kobota oyo bato babotaka eza lipana nguba te eza lipamboli wana eutaka epa nzambe eza na bato ebele bavandi aluki yango amoni yango te mais oyo bapamboli ye ozolinga olongola ezali malamu te en plus na culture na biso ezali malamu te mingi bakondanaka osali biso boye mpo na nini osali biso boye mpo na nini wana eza na vie sociale na environnement na bato bavandaka na quartier ata na famille bakondane mais eloko oyo ezowuta ekoti na kati ya libumu ezali eloko ekelamu ya nzambe donc okoki kopekisa yango ebima te ezali malamu te ezali pekisami na culture na biso mpe to bapekisaka yango ezalaka te wana totalisa yo na loi na biso ezali kopekisama kolongola mwa donc na culture africaine mpe eza interdit et surtout bino baafricain bozela que soki bokomi paka bana babana kozwa charge na bino surtout ça kalaka makambo ezalaka vraiment maman. Bon, docteur, maman, est-ce que j'espère que vous êtes chrétien? Oui, l'assemblée là. Est-ce que na ndenge ya bonzambe pe, hein? Est-ce que ba mona ka avortement ndenge ni? Na ndenge ya bonzambe. Kuna na christianisme quoi. Okay. Est-ce que kuna ba mona rango na miso ndenge ni? Maman otuni. On bazara contre ou bien on bazara pour. Maman otuni mutuna vraiment ya solo. Musali ya nzambe nyonso malamu. Ezala bisika nyonso azali akoko kondima te ke mundimi na yake ne kolongola zemi ezali malamu te epekisami mingi ezalaka yango na talisio na résumé pona koloba ete ezalaka mwa soni mwa lokumu na ngai ekobeba honneur tout ça ezalaka mingi na ebandeli yango na ebisio topesaka ba conseil ezala ba mususu baye aye pona makambo mususu ayebi te ke asaka ngani mais vous allez par examen obisi ke aza zemi obando proposer opesi ba conseil obisi omoni mwana o babali te boye tout ça conseil et le qu'on a zo senga yo eza vraiment très dangereux eza na ba risque ebele eza pe mabe na miso nzambe pekisami kosala yango eloko ya mutu na kosenga yango eza kobatela kosolo na ba responsable na yango aza mutu euti na mapata te eso azali il faut kotalisa ye eza na ba mususu bauta kaka na kati ya église na ndimi te ke église ata moko na mokila akokondima mwasi alongola zemi biso toza baafrikain otuninga mutu na malamu biso baafrikain tolingaka bana tolingaka soki ovandi na libota ata makoki eza te nolingika bana mama okosala ndeni tala sikoyo kasi vanda mwana akende libala babali ye tolie biloko na ye akei babali ye asali 4 mois ka yoko moko mama okozoka epa na ye mama eza ndenge nini obandi kolukulie bamoyen obandi kolukulie baluki docteur Fabrice mwana na ngai eza boye mwana azalaka lipamboli tozalaka na makoki ya malonga te
mais le fait que oza na ye ata na ndako epesaka esengo kozala na mwana elingi oloba te kozala na bana ebele moto abotaka selo makoki na ye mais d'abord koyamba lipamboli ya mwana na kati ya ndako ezali malamu donc église akoki koautorize akoki kotinda mondimi na ye mpo ke ezali malamu ezalaka mpe punissable. Docteur, balobi lisusu bana soki bakomaka na avortement eza mingi na ndako baparent mosusu bazaka baparent oyo kaka shérif sikoyo mwana kutani na likambo ya bongo ata moto oyo apesaki ezeni wana alobi non kobanga te je viendrai me présenter komeka kutu te tata na biso azaka matata mingi. Est-ce que eza yango te moto ezotindaka bana ke non nazobanga papa akoboma ngai nakobanga papa azoboma ngai akoti na kati ya avortement? Est-ce que bapapa mpe na baza pour beaucoup te na kati ya makambo wana? Vraiment na mutuni otuninga ezali vraiment solo baparent mpe bazalaka mwa rigueur wana yango moni na uti kotalisa yo ezalaka soni nakobanga nakoyebisa bango ndenge nini nakobanda boni nakosala ndenge nini na kati ya soni nakobanga wana mwana kosala na nzela mabe eza makambo oyo na émission na banzi bato ebele bakote ya mama mingi ezali malamu te ya solo papa akobomba papa akobeta yo akobomba yo te papa akozala na kanda siliki peut-être au décevoir ye par rapport ya bambition atielaki na motema na yo mais ezali likama isi ekomeli yo encore bino bapapa bozalaka likama ya bongo soki ekwei ekweyeli pa mama mama yo nde moto osali boye soki mwana abali asilisi bakelasi wana ezongeli biso bapapa bozalaka na bainjustice vraiment mama olobi solo difficulté wana tokutana ezali vraiment ya solo mais tozolobela vie ya moto parce que moto wana ata tango moto soki azwizemi 2 semaines après 3 semaines après tango bakendaka kosala échographie mpe atalisaka biso ayebi soki ya solo ezali zemi yango mpe ezali viable soki ezali na bomoi ozoli comprendre soki ezali moto tango bazali kolobeka ezali viable elingi elakisa te ke ekobota ekokoma mpe moto lobilobi ekokoma mwasi tokoma lobi ekokoma mpo mobali ozo comprendre donc longola vie tokoki koencourager te peu importe la rigueur papa akotikalaka papa mais aza mobali to ya boti yo akosilika akozwa badessin esengeli mais nsima na yango akozongela soki loboko ya gauche ebeti ya droite ekobenda mpo conseil nazopesa bapapa tomona mpe na baka mosusu papa rigueur eleki makasi kanda eleki makasi mama mpe abangi ke libala na ye beba mpo na mwana amemi mwana akende koluka ndenge bakosala avortement omona mwana mpe nzambe apesi bango punition mwana asali nini akei bazangi mwana wana na kati na kobanga justement olobi mpe malamu merci beaucoup maman kaka na kobanga wana nde bato ebele baperdre vie na bango zemi ebomaka te mais gestion nango mabe ekoki komema yo ntina liwa yango moni auti kotalisa baconséquence na conséquence na yango mpe kobosana te ke okoki kolongola zemi lelo lobilobi kuna okomona mabota ezo ya lisusu te ekomaka mpe alongoli zemi abali kobala abali zemi ezo ya lisusu te ntango mosusu bakozala na kolongola balongola ntango mosusu mabe ekeye kobouche na batrompe na ye soki na trompe na ye moyen ovile ebima afécondé spermatozoïde zemi bima ezali te tokoki kozwa bisika ya koencourage biloko makanisa mabe te ntango moto azomema eloko na makanisa mabe eza décision na tobengaka ya bafaible papa aza na kanda so na biti papa akoboma nga akobengana nga comme ça na nzela mokusi eza nini nakende kolongola parenthèse onga nakoki kobakisa namoni olobeli mingi bapapa mingi ezalaka baresponsabilité ya bahauteur bahauteur abi ntango mosusu ekomi mwa conflit c'est ça les difficultés oyo basi ebele bakutanaka na yango mobali aza irresponsable c'est-à-dire awangani nayebi eloko wana te ou dès lors que vous l'annoncez akimi à disparaître azomonana te la femme reste seule
souvent appui mingi bakendaka mingi pa ba maman atubeleli ayebisi maman na ye tala maman likambo komeli eza moi paramètre pona kolakisa ke le fait déjà koyebisa papa zalaka na kanda eza solution te kolongola pe eza solution te mutu malamu soki osali likama zala mesure ya koassume yango te ya solo nasalaki yango ata kobanga ata papa kobenga nanga me nayebisa ye ke likambo nasali ezali boye ke ye moko amememelanga amema nzela na ye oyo ekoki komema ye na nzela ya liwa soki toperde moto ekozala lisusu makasi kaka papa oyo abandaki kobanga ke azalaka makasi akosala nga boye ye nde akoya kosala baresponsabilité badepense nyonso na mpo akunda ye pendant que la police a commandé kolanda dossier 6 mois, mais vous avez perdu la personne. Pendant que comme on a le niveau en été, ils ont malam et à côté lisa. Pourtant comme appelle na moment ya kozazemi yango moni na auto côté lisa, il faut qu'on soit ba précaution. Ya kozazemi te. Mingi bato bazo za inconsciemment peut-être un sentiment, je sais pas le koni ne memio aux usines. Et comme il faut complication parce que zemi il faut izala engagement et bien mibali. Motema na ndimi ke na lingo ko mema mukumba parce que mema zemi eza lipanango bate. Zemi pe yango moko salaka 9 mois. Mais na biso ba mingo to benga déjà partir à 38 à 42 semaines. Des âges zemi ndi salaka wana. Donc au bomba zemi pendant 40 semaines ils ont facilité. Nous avons acte moko aujourd'hui. Mais ce qui par exemple et que au pays ozaki na makasi kozoze bitisi yango il faut que s'assumer pe ko di makese komeli kotali sa responsable à qui des droits peu importe baki maka faut kotali ça les responsables ya biso nyonso ata biso tozana baboti bakuti la gaba baboti na biso tant que nazana ta ya ba parents nanga responsable nanga ezali papa nanga soit maman nanga ce qui nazali na bali responsable za moi mobali nanga de faut que tali c'est voilà tant que salaka boy na kangami boy na banzite ke bato babalani ce qui zemeye bako eko bangisa bango te et comme makamwa mingi c'est pas bato baza et pas na bango o to bengi c'est une grossesse précoce donc akanisali yango te baza ba chéri ba sentiment moi eloko moko c'est pas là moi cadeau moko ba furio au mythique au mipesi oyo ko se retrouver na conséquences za nini ukangami na zemi metant bozo zemi le conseil malamu oyo na ko kopesa balandi na biso émission na biso lelo eza ko yebisa bango ya ko s'assumer mwana ayaka koluka mutu te ngana ko ya boye na bi mwana yebisinga papa naza posana été eza biso mibale tango tokendaki parce que à chaque fois tango tozo kutana boyeba ke tokutani boyeba ke sima ya kokutana ba conséquences eza ebele entre autres zemi pe eza na kati parce que bato be bazo banga zemi mais eza na makambo ebele oyo ko boma vie ya mutu eza na kati wana oyo bato bazo tirer attention te mais bazo se focaliser mingi kaka na zemi yango papa bongo sikoyo conseil nini oza nango pona kopesa ba mama oyo baza na mwana na ndako aye koyebisa likambo wana ye abombeli papa mais ake koluka solution ye na mwana na ye pe solution ekapote conseil ni oza nango ya kopesa ba mama ndenge wana te conseil nazo pesa bango na mokuse fo kotika ezali malamu te tango ozosala likambo lelo oyebi eloko moko ekokomela olobi te yango natali so na ba conséquences soit na ba complications oyo ekomaka okozala sana likambo malamu na longoli eloko ani sili problème ezate sima ya mikolo eloko osalaki eyeko siko rattraper yo mwana azwi libala lelo babali ye yokomi mwana kobanda koloba na moma na kotanga kombo papa te akoloba soki lelo nazobota te ezali mama ozoko tango na yebisaki mama likambo mama yebisaki amemaki nga tolongola sanki ayebisa papa po papa zakana kanda oui bien sûr biso papa to zakana kanda mais likambo c'est komi na taliso na mukuse il faut savoir qu'on s'assumer devant likambo likambo c'est komeli tango se yebi po nini yete bino moko bo se précipiter bolongoli mais si ma mikolo okoyeba eloko neko komate yango mona ba conséquence koma ebele na mabala basi bele bazo baza na mabala bana bazo yate
soko landeli na vina ye na kokola na yasa alongola mo mingi mais belé pe bazwa ka ya kozwa zemi te mais eza nango avortement te bamususu basala na bango avortement te mais bazwa occasion wana ezaka mosusu soki nzambe apesi biso balasima tokolobela yango tolobela cadre mosusu atozolobela cadre ya mutu oyo azwa zemi alongoli soki akomi on appelle ça stérilité secondaire c'est secondaire c'est-à-dire ozwaka na yo zemi obotaka na yo maman est-ce que na vie na yo osokangama totunaka est-ce que oza na bana te ta mosu akolobaka naza na bana mibale osota koyebi soki nakangama me nalongola mbala soit mibale soit misato na mbala moko déjà nga moko monga na milobelaki déjà azwaka na ezemi sikoyo ekozala bamwa cause moboye ezosala ke azwa zemi mosusu te nde tokobanda kolandela ye nzambe akosunga na nzela atie loboko na ye omona akozwa zemi mpe akangami mais eza na mosusu wana atika kozwa zemi to nazaka mosusu tokolobela yango parenthèse po ndenge ozoloba bamosusu bakanisa te ke baoyo nyonso bazwa zemi te elingi koloba ke eza bongo te voilà merci mpona éclaircissement parce que compréhension ya moto ezodépendre na moto olobi na lolenge mosusu me ye na makanisi na ye ayoki na lolenge mosusu tozali kolobela sujet na biso ya lelo ezali avortement elingi olakisake nazi mwasi akangami azali na zemi azolinga soit yango moko elongwe yango nalobi spontané soit ye moko alingi balongola yango ozo comprendre nde to contexte tozolobile c'est bien précis là ezali bien précis tolobi yango mais wana ezali parenthèse merci beaucoup pour na parenthèse mpona koéclaircir mpe bandeko na biso bazolanda biso oyo eza matama bato bazolanda biso bango nyonso baza na niveau moko ya compréhension te merci il faut éclaircissement ezala po tozosala yango po bajeune fille bajeune femme oyo bazolanda biso même na bajeune homme oyo bazolanda biso bayeba ke basentiment oyo bango balandaka eza na baconséquence songolo eza boyeboyeboye ekoki mpe komema bana basi na bambeba moko ya makasi na vi na ye mobimba yo tikali okoki kobala mwasi mosusu me ye atikali na mbeba wana na vi na ye mobimba omoni otiki ye na problème me yo oke na yo koréussir ailleurs berse mama de nakoki kobakisa mwa eloko oui liloba ezakakomoka yo na mituna otuninga todéveloppe pena makasi na sepeli mpe ifo na bakisa eloko moko omoni puisque yo nde oza na domaine merci beaucoup mama omoni ntango mutu po otuninga likanisi par rapport ya église en tant que chrétien biso bato tozosambela fo tozala na kobanga nzambe parce que ntango ozolongola ntango mwasi azwa engagement ya kolongola zemi aya yebisinga mama deo nde naza boye naza na zemi naza mposa kolongola yo mpe opesi abalongola na ye moko kolo zemi na auteur na mutu oyo bato nyonso bayebisi oyo baparticipe na kolongola zemi wana baza mpe bato moko baza bassassin ezokanga kaka mutu oyo auteur te mais ezotala mpe entourage oyo ayebisa parce que ntango yo oyepa na ngai nga mpe na participe na likambo mo ngai na yo toza eloko moko eloko mosusu oyo nakokaki kosala eza kopesa yo conseil mais soki napesi yo conseil eke oyo okei kosala autrement na lolenge na yo wana ngai naza épargne parce que ngai nazalaki d'accord na eloko oyo osala te yango eloko koyebisa mama abombi ye moko mama ele aussi complice mama ntango azoyebisa chef ya famille ezalaka papa nde biso totanga ntango ayoki soki azali mama malamu ekobonga ayebisa papa tala likambo tozali na yango ata soni ata kofinga ata koloba nini me azala okoka ke eza boye te mwana na nga osala boye tosiliki me kolongola te bomba garde ça eza vie mobimba ya motu oyo okobatela yango mpona vie oyo mikolo ekoya na nsima. Merci beaucoup docteur tondenge tozali kopusa na émission ebandi kokoma na suka na kanisi il faut opesa na bana na biso ba jeune femme ba jeune fille moi toli ndenge nini bakoki se comporter mpona koevite bakoma na biloko oyo ya avortement ya boye na boye kobanga papa kobanga mama comment bakoki kosabstenir aza mwana kelasi ou bien asisa kelasi ou bien asalaka na ye me abali nanu te
allez pour na soni songolo pour na mobanga songolo akomi na avortement. Merci beaucoup maman Deo. En tout cas namoni émission na biso eza lolaka ya ba maman mais na sujet tozali kolobela lelo ezali kotala pe ba papa. Oui. Parce que zemi na introduction na biso namoni oti kola kotalisa biso yango zemi ezali kouta pa mutu moko te. Ezali bosangani ya bato mibale. Il faut ezala mobile basangani na mwasi nde bakobimisa zemi. Donc conseil tozali kopesa ezali pona bato nso mibale. Mingi bana basi ba mikutanaka na impossibilité vie peut-être ya entourage oyo azali na yango. Conseil tozopesa soki likambo ekomeli ndeko na biso ya mwasi na ndako tozalaka trop dur envers bango te. Tozali awa mpona kotinda moto mpo kosala mbeba te. Tozali kolobela moto asa akomeli likambo wana eloko nini akoki kosa prendre en charge. Na ebandela ya mission na biso totalisaki eloko nini moto akoki kosala mpo akoma na yango te. Mais soki moto asakangami azwi zemi eloko nini akoki kosala pour ke asala il faut kobatela yango entourage pe parce que na bacause pe bastress pe ezalaka. Naza mwasi ya libala naza na ndako naza na zemi mobali azobatela nga malamu te. Chaque fois bapression bitumba koswa na bastress wana ekoki kolongisa mpe nga zemi. Donc eza likambo ezoconcerne biso nyonso. Tozala lolenge nini tokoki kotraite mwasi azali na zemi lolenge nini tokoki kotraite ndeko nini akoki komemela biso sango yaya nde naza boye ata ngai nde moto azolobelanga boye ndeko na ngai mwasi akoya ndeti nga na lolenge nabotelami bandeko na ngai surtout basi bazalaki mpe na kobanga nga. Mais au fur et à mesure tozokola tozoyeba baconséquence oyo ekokomela na ka wana. Lelo nakomi na ndako nde nasisi émission nakomi na ndako ndeko na ngai mwasi atuni nga yaya nde aza boye naza na zemi nakoyebisa ndenge nini. Yango ne conseil nga mpe nazopesa baninga eza te ke tozotinda bato bake kosala yango te mais assez ese ekomeli ye eloko nini tokokosalela bango ya mutuya ekozala kobomba parce que na kolongola eza na makambo ebele. Lelo tokosala na kobatama eza ebele. Lelo tozali ya kobatama tolongoli mpona soni mpona papa aza na kanda mpona yaya abetaka biso mais lobi kuna ekomeli makambo ekomemeli na liwa eza na baka oyo tosi toyambi mingi surtout na hôpital bakomaka na bastade tardif seke asali makambo ye moko zemi ekomaki deja monene asali moko na ndako ntango ekomeli moyen osala traitement eza te akomi na ntango na hôpital bokomi kotala batension botali baparamètres vitaux ezali nango malamu te leta ke bozoluka bamoyen mpo osala moto akoye ekomaka na yango. Mais mpona kokoma na bastade wana mwasi ya zemi aza lokola moto nyonso aza lokola aza moto oyo aza sujet ya bapression ebele te ya makambo ebele te ya mokeli pe te eza bongo te esi ekomeli parce que likambo ekokomela ye ta mosusu ekokomela yo mpe lobi okogere ndenge nini. Donc eloko tokosenga bandeko na biso bayeba kogere bandeko bazo wana ezalaka stress eza te ke ye moko ayebi aza koneke ezwa yango te bamosusu bazalaka babali ete mais aza na mposa kozwa yango volonté na ye oui azalaka na motu na ye abali ete mais aza na mposa abota wana eza problème te moko akomoni akobatele ye moko azoye na hôpital azozwa ba rendez-vous na ye carte na ye ya CPN ya consultation ya bamama ayaka chaque fois eza problème te. Mais mosusu akendaki makuta na biscuit bango wana nde bakenda kolongola d'abord akei ayebisi mobali na ye nde naza na zemi mobali awangani puso ata ayebisi sava tokosoma kama nsima akimi akomi kobenga telefone ezoleka te akei pa maman soit éteint akei epa mama ayebisi nayoka likambo wana te oyebi papa na bino ezalaka soki papa ayoki likambo oyebi nde ekosala ye nayoka likambo wana te seke tolongoli likambo biso moko tose retire tozwi nyonso totie na motu na ye ntango ye mpe akotikala akoluka le moyen par lequel ase débarrasser nango nde ezali malamu mais na kose débarrasser na yango bacomplication mpe ezali kamwa ya mutuya kopesa bango d'abord côté ya bana na biso mingi pour bakoma na makambo oyo te
na côté ya mingi natali si makambo ebele ako utiliser ba préservatif ako landela calendrier na ye ako landela makambo ako za ba implant ainsi de suite mais ce que c'est commis toyeba ko gérer yango ko gérer yango ezali kolongola te kolongola natali si yo mibeko ya biso ya mboka ezali kopekisa yango na yo munganga na yo malade meminga na entourage na bato nyonso na bato ba contribuer na mbongo te na ndimi te na kozala tant kozala place bisika wana te mais na kotinda yo mo $20 ekosongolo mpo na bakisi vous êtes complice biso nyonso na kati wana tozali eloko moko Bouquet prison. Merci beaucoup docteur nakanisi émission na biso ekomi na suka. Merci beaucoup maman. Émission ekomi na suka o nazana yango na yebite soko ozana mbote ya kopesa na bandeko no ba docteur mususu ou bien nga na clôturer émission nanga. Vraiment mbote ya liboso na kopesa madame Nangao ya tubise biso mwana mwasi aza sikoyo na 5 jours na kati ya famille za sengo makasi na pesi mbote no ela kanjinga mbote musu nazo pesa docteur aza lokola lipasa nanga tokola docteur pasa kazadi nazo pesa mbote bisika zali na bande komyoso bazolanda biso bayebinga nazo pesa bango mbote. Merci docteur, merci beaucoup ya kondima invitation na biso. Merci beaucoup maman. Pour na bandeko o bazolanda biso na mukolo lelo surtout ba jeune fille na ba jeune femme bolandi de docteur alobi na sa isu na mingi ya koloba te avortement eza eloko ya mabe l'état na biso apekisa avortement na bonzambe kutu epekisaki makasi elingi koloba yo mpo oza assassin donc ko avorter te soki ekomeli yo ndima yango ovanda na yango ti na suka eza fin du monde te ba papa pe méchanceté et lekate il faut ko recadrer mwana ko bwaka yete po ebele bozo ya na méchanceté ezo bangisa bana bazo suka na liwa eza pe malamu te ovandi na libala o mobali azo nyokola yo mobali azo sala boye il faut na kende na avortement po ndenge naza na zemi boye l'air pe na kobota akonyokola nga kaka eza solution te avortement eza eloko ya mabe eza na conséquence ebele pa ya basi bana na biso ba jeune fille ba jeune femme bino nyonso na kasi bolandi émission oyo na okebi vraiment moto na moto azwi mwa 1+ na ye nde tokutani na bino vendredi prochain na 17h sur Canal Kin télévision télé vérité. Merci beaucoup l'équipe technique à Canal Kin télévision tozalaki bongo na Mike Kamwaka Freddy Takidi V Ambata Koupar Bola équipe nyonso boyebi na benga bango les enfants terribles de Canal Kin ba moto basali ke bolanda na bilili o bolandi lelo nde tokutani na bino vendredi prochain.